ça Belgique ça bato ba bien bien par les cas dans la belle position par les cas déjà la famille du bote papa na maman Belgique ni bébé loni Belgique dans na Rolia baby Belgique dans Melana ni baby tao Belgique dans pe ma place ou tapa dans la place déjà bato na binemi no baby bien on a mérité pour protéger Belgique est comme mon point. Et tout le monde à la base. Tout le monde va te dire, en tout cas, félicitations pour protéger maman. Qu'est-ce qui se passe? Pas ça, le place Belgique, quand il fallait pas y aller. Bah, te payer, tu ne l'as pas attaqué la qui venait dans le savani, à regretter comment vous avez. On fait ça. Du coup, là, on va tenir au fait l'état possible. Et maman, bon, on va peut-être pas se mettre cercle, dans cette organisation. J'en ai travaillé dans la petite école, dans la politique, dans la politique, dans la constitution. Voilà, dans le grand groupe, tout le monde. Ma message sur Janet Banane, mon avis. Pour l'autre, on va le voir. Voici qui va contribuer. Ministre de l'Éducation et culture, voici qui va contribuer. Massivement et ça va plutôt pour les amants la chaîne partenaire au pelo de la théâtre congolaise na biso na bi ke ba te belé ba za mo ba réclamation ba te belé ba za na benquétude par rapport ya ndenge ba enterrer Jani Fay ba te belé ba roloba ba ko se poser ba question mais ngai pe héritier ibula tant que j'étais là j'ai vu comment organisation ba que les kati nazo partager même ma vie na ba Batebele, balobi, qui a été la royauté, tout le monde est présent, c'est Belgique, Kandi, à Zalati, malgré, la tension aux Zalati, on est Zalati à bien. La tension aux Zalati, on est Zalati à bien. Tout l'alipé, tout l'amour qui a, tout le monde est Belgique, Kandi, il y a déjà à Zupepo, à déjà dans Belgique, et puis dans la Belgique. En tout cas, après avoir posé aux États-Unis, Belgique, Kandi, il y a Azana Katia, Belgique, à Télémi. Liboso Abamuma, la monnaie na Julien Boutalata, la moi je le salue là où tu es. En tout cas, la bande de tout, le lot vraiment il y aura à boire et à manger. Après avoir finalisé le film, il y a Master, film Oba te belé, c'est pelé nango, Belgique Kandi, a comme ma biso lisusu na world. Tout comme on a Belgique Kandi, a outil que nous avons la 13e édition, il y a Bravo X, a eu un trophée naïe. En tout cas, ça a été une participation. Il y a des belles parce que tout le monde a choisi 53 femmes. Belvie a été dans 4 et puis parmi les 53 femmes, Belvie a été un trophée. La Bravo X, 16e édition, la femme battante, la femme solo, la solo, la Belvie Kandi avec un trophée. Je suis là avec l'artiste sans monter. On va essayer un peu à Kosola. Là directement, je dis merci à Madame Esther Amavakala, mon papa Gérard, Motema et Maman Joséphine. Merci aussi à la famille Mavakala Mobimba. Merci à Gina Mabiala. Merci à Aris Moussafi Wazarota Labiso. Merci à Dikamo 0044. Merci à Bessé Mandela Mignon. En tout cas, la paix civile va bateau tout. Vous avez disséminé à travers le monde entier. On va voter la biso, pour que je la biso vraiment. On appelle ça inviter la maman qui est sans monter, que je dis directement bonjour. Bonjour, héritier Iboula, représentant valable de biso Bayaka. Donc déjà, mbote na famille bote à partout dans le monde. Déjà famille bote mon mouvement bote na bino, mbote na maman Belvie Kandi, Poutine critique congolaise, maman Kioma, maman Sili Sanzala. Donc déjà, mais mbote na ici que je suis en Europe, na mboka Malili, donc mbote na maman, mbote lisusu na Nguya Kamba mauvais et c'est qu'on a un patron. Mauvais Nguya Kamba. Donc déjà, il y a le beaucoup majorité, mais le beaucoup dirigeant. Ah, chaque thèse a toujours un mouvement. On est les mêmes majorité. Oh, Nguya Kamba na peso mbote boss Miguel Motonanzambe. Boss le patron Miguel, je te salue. Motonanzambe mbote na yo.
Motina A12, Motina Elvis Poche. Voilà, donc on a dit que tu as eu un matin, on sait qu'il y a Gianni, donc tu as la entièreté, Ezaki organisé. Déjà, il y a des artistes comme les Baloko Fanamboka, pour la première fois, on a des autres de la matin. Oh! Ouais, le matin, les plus des autres de l'histoire d'artistes et comédiens. Ezaki matin, au moins, on a bato nyonso oyo basalaka théâtre basepresentaki na bandeko na biso bazalaka libana mboka bafuti biye baye donc le jeu eloko wana elekeli nga mpo bakufa mpe awa bandeko wana baartiste bazala mpe kaka poto oyo bayaka te omobenge moto afuti biye na ye aye malgré to misusu bayeni babiye mama denise afuteli bango mais mingi bafuti babiye na bango moko apoche baye baséjour basine badérangement bafamille mpo bakolela Gianni Faye mais babiloko tosali baremarque matanga nyonso ntango baorganize yango tomonaka bapesaka babaji ezaki baprotocole bazali bato baza bacharge sécurité bao baza na presse donc déjà wana tomonaki motu na motu sala oyo olingi osala donc ngapi na kokokenda kote toseke na kala ta bato nzela na kala donc oyo olingi yango moto osala na baliberté wana bapesaki bato wana donc esungi mpena te matanga même passer de la fois asambela ta bien te donc dérangement na biso donc nani aza nani eyebana te yo oza nani nani azoorganize matanga nani nde moto ana monopole akoloba eyebani kutu te donc déjà esungi te matanga eleki désordre yango nga ndikosenga bapesa chic shop loyengi baorganize matanga na bango matanga mpo par rapport so otali mpe sonorisation ezalaki vraiment kitoko te donc so toke suti na basonorisation dona biso mabe ya kosala papa masumba réussir te papa masumba réussir te donc déjà alandi bantiabaso bandeko mosu aliki papa masumba réussir te papa masumu elombe nani oxygène réussir vraiment te mais déjà bato balobi bongo baa na raison masumba réussir te tomoni condition matanga eleki tomoni désorganisation ezalaki wana do matanga eleki na désordre donc moto ayebani te mpo matanga mosusu toyebi nde bando osalaka na matanga mongeri ezalaka 10 personnes après boleka bofilme 10 personnes baleki bakaliki no minute bozomo osati motu mo azolandela mpena bango 10 mosusu baleki do bachaine eleka bato baoza espace mpe akokutala matanga do osati mpena famille place basante ya famille awa barelation awa wana ezalaki te donc déjà désordre na loba na tout fait na bandeko ya poto baleki bino na organisation bandeko ya poto nde basalaki kolela Gianni na bango mpe bayaki te oyo basalaki na poto bango kuna elekaki bien bango kuna ezalaki bien tomona nde totala te apart kaka mabe tomona nde baboyaki mwasi ya Gianni poto amona matanga mobala mwasi mabe héritier ikula na mabe na malama mwasi na nga nayebi yango nakofi na maboko na eboma péché otala matanga na mpona ntango bamisu baolinga na siko yango basi baonyokola bango baboyoka bwana basi biso totinda bango te surtout okomi okufi mwasi nta bomi yo héritier ikula mpo baboma fo batiela opreso wana na bomi yo na tubi ombeli na bomi yo mais soki obike mwasi aonyokola héritier ikula bakobomi mpe na bakomaka mosusu ndeti nini makambo basi mwasi mpo akobomisa yango nalobi na yo déjà bato mosusu ku même bazwaka Gianni badéplasaki aza mosika na mwasi après quelque temps azongi so epa mwasi wana seke bolongo wana obenda ye eza normal sikoponi tomona mambakolo ejile tokomisako normal kei mpe kufa na mwasi mais wana bamona normal normal ya bolingo na bango eza bolingo na bango ezalaki bongo bakoki koempêche jamais ni bana na ye ni mwasi nyonso abota na Gianni amona matanga ya Gianni te mais apart wana organisation yango ezalaki bien par rapport na biso siko donc par rapport à masolo quand tu koloba awa ne otoloba tomoni mpe baartiste comédien ebele oyo bakendaki mpe mbangu bake kotika enveloppe na bandeko bauti poto baartiste ba diaspora tomonaki choisi matata asalaki geste 10 000 €, mais toyo komona te bandeko babiki 2 000 € etikala epa bana oyo bana poto bamwasi na ye lapri et 2 000 € bango batieki na kese 6 000 € yango bakendaki kopesa famille famille 6 000. Mais tu as vu quelqu'un, on va dire que les familles faisaient 6 000. Est-ce que tu as 6 000 ans? Tu as 6 000. Bon. Déjà, il faut pas t'en aller dans le muscle. Les familles 6 000. Essentiellement, dans 6 000 on les a choisi ma tête. Ok. On a bossé sur la calcul, choisi ma tête. Dans ma tête, Gianni Faye, il me a attaqué le roi Moutoumon pour faire une contribution. Et bango diaspora émission à bango oya Kinshasa papa masumu diaspora kaka mutu atiaki mbongo na diaspora ezalaki ka choisi matata te po barelation nyonso ya Gianni mutu acontribue kaka za te
voici pour calculer on va aussi le monsieur calculer ya choisir ma tête à passer $10,000 to pesi ba notant to pesi famille rester na ba relation Jani ba batia condition la choisir ma tête voilà pour to bolo bela choisir ma tête pour ezaki médiatiser pour ba fiso ça essaie ba loba comme on a été faut pas de ba loba qui derrière ba no ce qu'on a TV siko déjà surtout le monde choisir ma tête auto monde na TV ba tout nyonso ba na Jani na vie o ba la poto muta tia contribution za te et même nous vivons fiso ça essaye bango enveloppe na bozaki combien bango baza na association participation na bozaki combien na matanga et même nous vivons bako siko ya no sanzo batiaki combien na matanga NTPC ya masumu na organisation na bango batie combien po balo belaka mbongo sozi matanga afa tozui dynamique lemba bakesho contribution na bango zaki combien tozui nini tokanisa JP Masamba contribution na bango zaki combien tozui ba producteur nyonso o Jani salela musala ba tutu bazaki loba ba producteur ya Jani tozui to rotanga ba Ntabel ba Titi Kalu ba Marcelo Kalu Titi ba Manjo Bisadidi baza tellement belé Jani salela musala contribution na bazaki combien to le mwana batambola batina ba ministère faut ba la biso ministère en charge de famille ba contribuer qui ministère de la culture batiaki mbongo soki bango batiaki combien mais kasi tomoni mpe na baimage ndeti emonu vivant totyakaka ezalaki représente so mpe seke oyaka na emonu vivant mais namonaki tetan bapesi 6 000 € ya choisi matata bango ka nde bakende na ba 2 minutes akome so plus de 7 bana Jani oyo baza awa so babengi mwana Jani moko bazwi $500 bapesi bapesi pesi bango ba 500 na logique makambo bango baosala organisation Jani akufi Jani azalaki na famille biologique basalaka jamais organisation matanga motu sans peut-être botia famille bake na famille alors que moto ya famille déjà fois azala na bango déjà ti baosala mais basala bato ya famille baopesa mbongo na mafamille ti bula essentiel bon tokumisi nzambe mpo bandeko mosuku bakufa bana bango bazwaki chance oyo te déjà au moins na tour à Jani Fay lokola ebandi boye tokotia misu mpo toyebi ke toloba te koko esili peut-être basali yango mpona Jani te etikali bo mpona motu nyonso mpona motu nyonso bapesaka bana ba 500 na bien motu nyonso akufaka aza artiste libulu wana bakoni Jani eza ofele leta pesi emama mbongo te bango mpe te basombi cercueil basali organisation Jani atravaille ba Titi Kalu ba Marcelo Kalu tuti ba producteur bango tu batiaki ba contribution wana balobela ngo te tuni pe te ba message nyonso Jani banene bango na vie o alotanga bakona lobwaka wasiki ba contribuer te ministre de la biso ya culture wasiki ba contribuer te ongasi mama Denise asuka kana kozwa matanga ya awa sali mamsu te nyonso tolandeli te tolobi ba contribution de chama na matanga nyonso na lokola bandi boye basala ngo na matanga nyonso to na ba matanga te to souhaiter ba kufa te batala pe rétroviseur ba to su ba kufa bango mpe batika bana te batala mpe sans cynique aza maladi donc sans cynique aza maladi bango baosala eloko te bazela kufa mpo mbongo ebima bazela kufa mbongo ebima nalobi na lelo kango lo na ebisi yo sans cynique ndenge aza maladi bongo baoloba eloko te bavandi silence soki akufi omona mamo bareunion esalama réunion osalama mpona sans cynique donc déjà soki lelo akufi omona bareunion kosalama baobengisa bato contribution kotiama mais alors que ntango moto aza malade lelo baoloba eloko te gabi ye wana aza na état moko critique ti sikoyo tozosati silence emonu vivant silence mo total donc baoloba kuta eloko te ndenge kuta eloko eza pe te baasociation nyonso mamongo fo baloba na biso yango yango nalobaka na yo epreuve nde bandeko mosusu baza ebele na Kinshasa yango nalobi na yo bonso baza na Kinshasa bakosala organisation te mpona Gabi babana na opesa sinike aza ti ababela Gabi baya na poto azobela babana organisation babengaka mpe biso moto abela totya mpe bacontribution bakatela biso ma ata maladi mais soki Gabi yango mpe azobela bakoyana na Kinshasa te kasi yango bato oyo basala baassociation avant le pire ya biti nini basalela yango déjà idée oyo babandela baassociation idée wana ezali ya bien te donc idée ya association yana bien te basala association so moto akufi bakunda ngo na honneur ya normal fo boza basatana fo boresone loka bongo koma bokosala idée mo bosangana so moto akufi bokunde bien bona bataki nde toabe fo toliaka bien toluka solution to vivre bien mpe bosa solution so moto akufi bakunde bien
c'est normal, c'est normal. Mais il dit que c'est un artiste qui va faire bien. Il y a un interprété ça là. Si on a koufi, va prendre la démarche. Bit tu as la salle sur le bande de l'amour. Pas bande de l'amour. Oui. D'abord ça là, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Faut pas s'engager, pas comme ça le mot. Donc voter, pas bien aussi va président du groupe. Donc tu vas candidature, va diriger, ne va pas se mettre sur le biseau. Tu vas ni idée, moi après biseau de pèse pas ma candidature. Dans la poste, bateau, dans la poste, on a interprété ça là, où mérito là. Bon, on va voter, on va mettre ça dans mon. Le monde. Mon artiste comédien, mon assistant, on a zoga ngabi, batu babo boma, batu basaki matanga janelle resita, tani elombe, papa masumu, oxygène. On va tenir oxygène là, secrétaire. La secrétaire. Parce que oxygène, tu as secrétaire, il y a un interprète qui est tout son. Akomarani. Akomarani. Na secrétaire. Et ça m'a ramassé là. Association est à la bureauté. Bah la bureau. Bureau là. Nani. Eza bureau est l'homme, mais ça na bureau est l'homme à groupe Simba. Oh, you speak en anglais dans la association. Bureau zaté. OK. Voilà, bandeko tout ba otala biso. Bandeko tout ba olanda biso. Tomoni bon to lali to la muki to meni Belgique. Maman, tomoni film à master on continuer 11e épisode déjà ouais. Belgique andi na kati ya Belgique, l'impression là les amis. Donc déjà biso to ka morateur, maman m'a traîné déjà avion, mais biso maman qui dans tourisme était. Maman Belgique andi qui na ndeko pema. Alors barango déjà tellement comme marato, alors tami yo comme là diriger. Ceux qui a ça l'histoire de la vie maza monto. Ah na kin maman pema té. So la lingala la sa monter a un problème na ye. So la lingala la tadinga la paroya. So maman linga pe ma chérie comme toi sorti galaté. Donc ah na kin maman a ko pema té pour bana baza terminer. Donc après faire abi ma libane a boka ke no pema. Donc déjà un mois maman que ça libanda a ke pour la pema ça ka. Baza monto même so que tu ibula. Biso tout comme ba film mais vie quand comme même ko ba ça. Parce que chaque jour film sur le côté dans la chaîne. So calculer 6 ans à chaîne. Chaque jour ba taka épisode à sita. Nous avons encore combien de films. Donc tu na moment ba cédé. A comment tu peux ba major. A commis donc déjà à ça monto faut monto na pe paiement. Donc déjà maman ge paiement. Donc déjà bon séjour maman na depuis bela. Au moins il y a biso maman Belgique ni ba yambaka. Ah. So akiti na aéroport ba otikele fleurs déjà maman ba yambaka. Eza ba tout ba kenera. Mais là on a c'est un peu organisation. Olobi, eza organisation ba bonus ko za na bantu. Bo so za ba fanatique robo ba sa maman ndé. Ah. Eza ba fanatique, na za fanatique robo. Bon, il y a des fanatiques qui ont été forme, des fanatiques qui ont été organisés. Mais d'abord, on a des fanatiques. Ah, ils sont organisés. on a vu le mix à Sika. Pas trépied, pas fanatique, pas sommi biloko comme ça la matériel. Il y a pas mal de monde. Ah, cadeau on va te passer souffler. Qu'on a zo pour mayo. Na ba no surprise de sinité 6 ans. Ah, pas surprise de sinité, ne to mona maman to ressemble le jet. Voilà, opération jet. Nda o mona bo ressemble le jet. Eh, ça dit comme jet. Bo ba ressemble na ta 4 pinate au matin maman na. Mais pas si to sali a fait tu zala qui il est 30 000 $ coût. Ah! Héritier Boula, pas nous Maroc combien? Hôtel Mabon. Ah, pendant on va $500. Voilà bâche. Parce qu'on a pas nous. Et tellement. Pour foutre à droit publicité. Vous sommes pas nous. Pas pour nous n'abiser moto ça ici. Ah! Au moins parce que le photo à tout le monde. Bah il n'y a pas quoi ça monte de somme du panneau. Donc d'abord on se parle le photo maman Belgique quand ils ont le photo va filmer la bisoine. Ah, l'étiquette là au boulevard, il y a ma Belgique. Et à boulevard il y a une autre. To somme bien mo. T'es bon loué. Il faut préciser que vous louez momentanément. Non, c'est que vous avez dit que nous de cela nous avons Camille de Baolungu. On a besoin de ça 6 mois on a bâche on les a. Au moins le maman Belgique a dit 6 mois dans le temps pour le monde. Et le matin voilà, tout le monde a une protection, il y a Belgique qui m'a cassé. Tout le monde a été en tout cas félicitations pour protéger maman quand on a les tutos. Qu'est-ce qui se passe? Bah des traités à base de pas ça va tous les place Belgique quand il fallait payer mon tout ça bah te belle tu le loti bah attaquer na qui venait là où ça vandi à regretter comment cause à Belgique
siko Bellevue wana ndaza bongo akomi na binemi ebele bamona ata nzambe azokoeleve binemi mpe bakomi ebele ebiti ibula va moko atete esala mona baseka basedi bato basala basukse na mboko bazali basere na biso wana bavi nango eleki kanda eleki wana basala bamama na basukse na mboko mpo na bango to bandozwa mbongo bayebaka te nini bakokosa organise lelo mamba Bellevue kandi aye na initiative asali label lelo comme industrie lelo na industrie wana epesi makambo lelo nde industrie évolue bato wana bakomi babidona Bellevue kandi siko bato babundisaka Bellevue kandi eza bato bayebi ye bien baleka daya na bela ya production baleka déjà na famille libota bafanda mama Bellevue kandi bayebi loni Bellevue kandi adina kolia bayebi Bellevue kandi amelaka nini bayebi ntango Bellevue kandi apembaka place boye ntango atundaka place boye siko déjà bato wana binemi na bayebi yo bien amérité faut baprotéger Micho, Bellevue quand il y a un mot et trop peut-être. Quand on doit réalité Bellevue quand il y a un mot a mérité protection à Bissau, a mérité sécurité à Bissau. Après si il y a autant de yémouté dans le barango, Bellevue quand il y a Bellevue, on va y avoir un calaté, Bellevue quand il y a vie à thé. Bellevue quand il y a le loi politesse. On se gérer Canistar, na Bellevue TV. On gérer le lundi ici. On se gérer le loi Bissau va communicateur ni na carte. Bellevue quand il y a ça va tout vie. Oh le lobby la production comme une activité nous sous. Déjà, à ça quand on individu, à mérite faut tambola na attaché de force faut tambola na communicateur faut tambola na équipe na monument. C'est normal. Faut pas protéger les bateaux suivre ça dès tu veux la fête de la matanga, pas protéger Teresa. Il y a ça ligne. Ah, ayo ça ligne. Il y a la ce que ba tu me dis tu fais exemple. Dès tu oh ba mo boss sécuriser na ni oh Teresa. Pas de au camo, on va te bon matin. Et là on est protégé ça là. So et là on est les gars entre Bellevue na Gabriel. Obi, et là on est les gars entre Bellevue na Gabriel. Et ça qui Gabriel est impoli. Ah, très impoli donc envers maman. Asa leki na ye quand même. Olobi? Asa leki na. Okumu bato facha dirijara. Facha mikola peo mobile. Vous bato pesa ba respect pour le niveau de nzambe pas atie. Bellevue quand est responsable de l'industrie. Ah. Oh ba Gabriel peut ba les gars d'industrie ba so pe cacher ba foutre no bandako. Ba mela pe ba champagne na sima Bellevue kandi. Oh, ah mérite ba respect. Ah. Mutasi mandoki ba tuna mbula na. Et fa respecter quand les ya. Bellevue kandi la respecter ba biso nyonso le chibula yo yebi. Bellevue kandi pesa mo nyonso respect. So biso photo de voir yo ba respect bele pa ba liara na sima na ye. Nga sali compagnie na ngande tibona sali espace na nga o. Ba ba sali pa na ngai na respecter bango ko ba responsable. Mais bon faut pas zonga selanga en retour respect makasi. O abi que so de fin ni moto to zonga na mbongo na ndako. Grâce à mon dossier par bon pas une vérité ça va nous passer vérité ni tani bango so Gabriel ayo lo bani ba vérité ni dérange vérité ni bango lo bandi autant ya lo bani akoki ko zane mon ngamba ya mutute amemela mninga ni mwasi saki eza ba vérité alu wa ko finga na TVT pour Bellevue China film parce que ya na lobi surtout ya lo ba vérité na ko finga Bellevue a faire mutu mongo pete tant ya finga ka Bellevue a faire mutu tant ko ya lo bana TV ka lingane sila ngo mona mabe biso to moni mabe biso da to le to to moni mabe biso to takaka direct pe patanga komba Bellevue banga raté atanga komba Bellevue na facilité o ka Bellevue à niveau na été yekutandi mona mamungulu bate nanani bo ba nombre d'avion mamungulu ba matin na fini da matin ah ba avion mamungulu ba mata ba pe mamungulu ba kenda da ya kenda asa kuna mamungulu bate ba okay mabe Bellevue kan tan ben niveau ah ni na fo o tshaka inde te ba bianca ba samiga amba ba wana wana non c'est vrai dis pas ça communicateur à Sila et ya za communicateur ya za star les kaka faveur à Sila za star papa asa star Jean za star a Jean Boubou ba pe vanu ba benzi na banzo nzinga za même chose que na banzo ah célèbre na sala film le tika la mito ba film yo ta vivre arrivati wala pono nous c'est tika pono ko tata ba to yebito to télécharger wala film pono kum ah o pono ata to yebi yote so ça dit ka film pono to télécharger ngo na ba téléphone na biso ça non problème té asala tout metina na mito mais faut tika na mito na biso po to bobe ke na Congo film mutakala misani aw ba bomi pe bilongité et un peu aw oh mais faut tika mito na biso nditinga tile lo so na vana mutakala ne zonga na kaka na mutu tile lo ya so vérité so na vana mutakala ne zonga na mutu pour la ta film ana trop parce que moi on doit les gars minuit ti ba tam subina wa 13h ba tomber la TV 13h les gars tu vas 13h nem so na ba famille tu ba talon ndem mutakala ni eza muso nyeso wa beto mutakala na ninga lela ndali na film za ya sem to pe ka bonga su zo tu na nga na excuse voilà tout moni Bellevue pe na ba valise pe ni bonga ya ke poto kuna nyoso zala ba fami masu ba valise nyoso na zo mi protéger ka hérité ibula
Belgique anda za n'importe qui te faut voyager na Belgique na ba fali Belgique anda za n'importe qui te Belgique il faut voyager da fois je suis amen na eza faut déjà Belgique ni da stick na ye deo na ye enfin blo na zo feza Belgique anda n'importe qui te ba tumbo ke na poto ba ke ko sala ba ke ko luka Belgique anda ke ko pema so ke ko pema ago zo blo kuna tant que ko pema mafuta na eza déjà ça faut na eza déjà ba j'ai douce na eza déjà blo no ça ana fan ne bele famille bota Belgique ba se bele ba wa otale ba yo tikele biloko ke ba yo tikele biloko wana to ba yo tika o mama osala la osala e o tikela biso to zana ki mama o yaki atiki pe banana voilà tout est bien il finit bien comme la personne a suka ba ndeko tu batali donc déjà ba ndeko batali ngai boke no visiter Belgique TV boke no visiter Kandista mama le baki to comme ba chaîne wana mapasta to ba boni ba comme ndenge mako tala ma ndenge mo ba boke no visiter bota la film sur master déjà 11e épisode bota ko taper na Kandista boke ta film sur Kandista donc déjà famille bota partout dans monde merci na bino bino boti na biso te ta bomo na ba émission na biso sala biso bien to bo la maman chérie moi ko commenta ka bola ikaka la maman chérie moi la maman ana ni ngomsa champagne la maman chérie moi aussi wana ni ngomsa ibula champagne mais déjà champagne on to so ngaka d'espèce to photo so ma champagne to chaka photo to mela ka to sombi to mela to so ma champagne la maman chérie moi si mbote non c'est na pesa ba mbote na pesa mbote na la maman chérie moi si na pesa mbote na mon vieux ya kamba le bon dirigeant yo les majorette pe le bon dirigeant mon vieux ya kamba patron et c'est mon voisin ya mutambongo mon vieux ya kamba mbote na yo na rendez-vous na ya samedi mon avis dans la négociation les biso de kutani c'est vous là la pesa mbote na boss Miguel moto na nzambe boss Miguel la pesa mbote esiko la na la photo la pesa mbote na Gilbert Dibanza monument Caroline du Nord Gilbert Dibanza monument Caroline du Nord motema maman Geneviève Dibanza na pesa ba beba poto Lucette Lenix na richesse ba bebe la biso a poto ba moto comme la bino mbote lisusu na Mirador au bout de miracle mbote na yo Lino Fimbo Jonathan Mombo coachman donc mbote na yo Mokondilito mbote na déjà ba biso na sa moteur numéro na biso a contact eza wana botala ngo bokomela biso bo like l'émission na biso bo partager bo commenter ndeka bo la famille bota to la sama to les garons belé en plus tout ça partout dans le monde donc bon séjour na maman Belgique maman qui m'a famille bota monde donc né à Kinshasa au PCP Belgique merci na trophée à X petit boula parce que maman na ma femme qui m'a inspiré les femmes qui inspirent ma femme de valeur parmi 50 na 5 dans le domaine de théâtre maman Zalaki après ça Zalaki même Taliboso to sous dans le domaine il y a vidéo il y a culture donc déjà na minute au monde soyez so les trophées moi pense ma chico pour la meilleure scénariste Belvite meilleur film Belvite voilà meilleure qualité Belvite voilà merci beaucoup trophée je pense ma chico meilleure qualité meilleur film meilleur scénariste meilleur d'union sur la minute Belvite voilà merci na bandeko tout bazoyita ko na biso merci na sima a 12 na pesi wa merci na disposition merci na bala bala ni biso na step ils sont forts Jimmy Wembe tumonani soki nzambe azongi